Namoni Jomo boya journaliste boy. Apembe makasi boy tindelenga bo. Apembe makasi fort. Apembe makasi fort. Ça veut dire selon ye journaliste wana atiaka choko. Je suis ce que je suis. Nasa penda o faina zala. So tali père nanga o tali bandeko na yo mona maki non. Toi na moi papa nanga la yim. Je n'habite métier ba toi mona ngo ce genre métier presque. Botala petit nanga Chabron. Ancien musicien vivant. Chabron. Chabron na tête claire. Chabron na tête claire. Tala Albert, tala Chabron, moi baza na tête claire, ba na terre, soki ya mwindu te ke o te, o mona maki na tête claire. Albert kuta lekinga. Ça c'est ma famille. Après awa papa le pasula, mais missionnaire te robota. Ya ngope kanenga lobaka pe salama. Pour na lobby que des missionnaires au salama ah na kosi loba des missionnaires au salama. Bartiste msuba ya répondre nga. Kanenga lobaka pe yango des missionnaires zobota. Siko yo na grandeur na o ba koza grand, oui bien on te les arabons. Mais c'est la honte, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Si on a grand et qu'il y a une valeur, il a une bonté. Il dit que non, les gens vont polémiquer, les gens vont critiquer. Il y aura des émissions qui vont se faire. Leader n'a pas à éviter. Passer lointain, il a fallu pour présent présent il y a pas de soucis. Et OK, n'a pas passer lointain. Kasi que pas passer lointain. Il y a 10 ans passé. Présent so ya banani. Siko kala na bisonde, ils sont présents na yé parce que moi j'ai appris avant. Moi j'étais à l'école avant. Kala na yo présent na yé. Kala na yo ça présent ya. Présent na yé. Si vous voulez des photos, je vais vous donner. Bon, la photo na kala. Bon, la photo na ye ya kala botia. Mais non, c'était dégueulasse. Mais non, c'était dégueulasse. Les gens pour moi les leçons de yo comme on dirait donneur des leçons. On ne peut pas venir à la télé à un donneur des leçons. Gentillesse aussi à ce qui soit attendu tous les 32 000 mais on a Simanayo à Choli à Tongi. Namoni Jomo boya journaliste boy. Apembe makasi boy tindelenga bo. Apembe makasi fort. Apembe makasi fort. Ça veut dire selon ye journaliste wana atiaka choko. C'est ce que ça veut dire. Pembe makasi. Pembe makasi. Atiaka choko. Ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa botu na ngai nini oh maison de Biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki oza na posa olata elamba ya Londres komi tungisama na yo te adresse ezaka kase moko awa soki okoti nyonso ezali ba sandal ba sac à main ba chaussures bilamba ba parfum awa nyonso ko luka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na nga eza wapi na bandel mola entrée ya mama colonel opusani mukie oza mobimba maison de Biema London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole
mwasi ya Londres ya tongo na ndenge ya kosakana te esuki kaka na maison de biema te lounge bar eza awa esika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge ezalaka kaka awa London Place esika pena bilengi ya bandalunga c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona ko visiter jour à ouverture botala koti a visiter maison d'habillement a mati pe na lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo. Les amis de Macintosh, les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi, boutique d'habillement en même temps on a une terrasse, moi il y a moi ni zalakaka check qui n'a Guignamba toujours prêtre j'ai Mikolo Ezao j'ai Mikolo London Place London System. Ah oui, maison de biema London in Kinshasa ya madame Carole oyo aye kolatisa bana Kinshasa bilamba ya poto ya solo awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te pardon London in Kinshasa awa nde masolo eyokani. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Francis Kabalenda, votre servante la patronne de Balenda TV, Aza Awa Nenge ya Tiche, Balobi to pesa makamuna Nenge ya Tiche, en tout cas, Naza Awa Nenge ya cadre ya journée de la femme, Bilomo Bomona Tozana on a mars, Petit Zacle Yemoko Kolo Fimbu. Kolo Tiche, alors tête ya baba mama, to pesa baba mama valeur na bango, en tout cas toza a to kopanza teke, en tout cas ba poussa la, boza bakiti bo vanda parce que eko yinda la ndenga de gars. En tout cas boza ya décidé Tumba TV officiel, azo yamba patron ya Kolo chaîne Tumba Yemoro Kolo Tiche. Petit Zacle, en tout cas tozo yamba to beta masolo ndenge za actualité, en tout cas to yindisa, to kende na le côté moko boye toyebi ke ba chrétien pe ba lobby trop pona vie na ye Zakari baba se ba lobby ke ami kitisi wa pe ba petit na ye ba bi esopi ai to lobela ngo lelo après to kota lisu na mambo fali pour ba bi fali andimi ba vie na ye fali azara binene me andimi ba vie na ye en tout cas likamero kamwa to lobela ngo lelo to zapela makamusu ya vaseline to kota na lisu la vaseline pourquoi pas Fabrigaz n'hérité atana batuka basolo wana pe to zanga robeta rota tuka ba poussa wakiti na bino bo vanda bo yo en tout cas ça va inda lelo voilà na ya basiko invité nanga bo sepela Yemoko Petit Zacle. Ouais. Francis Kabalenda. Vraiment, merci beaucoup, patron ya Balenda Télévision. Voilà. La cadre toujours à moi de la femme de Toloba. Il faut to bakisata moi en plus, to innover quand même. Nzambalonga la latara. Ça dit, j'ai même talati. J'ai talati. Nakata Tumba TV officiel. Ayambinga poto beta moi solo. To beta boula moi zaïne nini. Ya Tumba TV officiel. Mais à moi de la femme, il faut honorer ma maman. Naïbi que ma maman est belle. On m'a parti à travers le monde. Vraiment, bah ça la confiance na Tumba TV officiel. Bah to bah continuer à s'abonner. Nakata Tumba TV officiel. Voilà. La votre servante elle est là. Francis Kabalenda, patron de Balenda TV. Oh, il y a Tumba TV officiel. Tumba la ndenga tisto. Tumba fort. Le nom là aussi ma haute po. Il y a et puis ça va pifo. Là on comprend de moto danger. Dépoté. Voilà neni ko. Oui, très bien Angolou, Angolou Nzambe yebikaka. Ouais, bana papa SKK. Bana papa SKK tout basé par à travers le monde, ba tutu ba warrior.
bazo soutenir Tumba TV officiel gauloise, les espiritas de Watanabe, les Weransonic, Banzoi, émissaire de Weranson, et comme pas Patrick et Fous, vraiment, tu Bello, Bazo Landabiso, sponsor officiel de la chaîne Oyo, et Papa Charles Blaise Mafouta, les Vandou de Rennes, président de l'association qui est de Britannie, Malobi Pire Fachi Betomo, Quantomo, Pire Petit Denguez, Montema Batoma, Marinette Isabelle, Namoni Bongo, Maman Brigitte Bita, Balobi Moufinou Kouyaren. Yo penando fini qui pena reine maman Brigitte Bita ozo séjourner awa na Kinshasa vous êtes tellement vraiment belé oyo bozo ko soutenir Eva Tumbaka Lombo na kata envers wana kulutu machi ya mumeni yo yebi Léombo mama konza Autriche les grands esprits toza toujours na Francis Kabalenda ngande ba otu na ba question ngana o répondre ba otu na ba question mais le belé ngana ya mi ozo belé un grand merci à Willy Ndeke donc joyeux anniversaire na yo na yo peut Willy Ndeke dans mars donc anniversaire Bill Clinton wana ba kamfufu yo mtosimbi mama wana tout oh gangela mabela londa mabele tous les grands journalistes ya Willy Ndeke en tout cas parabéns bravo c'est nzamba batela yo kokselo ba posa na yo oyo zanga yo pourquoi pas meje mandumbe moi si mbiji moi ça gangela mabela partout mabele tout ça donc merci beaucoup to kota siko na ba sujet na biso tozomona aweza ya koinda vienne na yo Zakari baba se balobi esopie comment kokende komikitisa pa ba petit na ye comment bon et ça komikitisa te babi na français les militaires prestaient de la gloire babi mikitisa pour nzambe ya tombola yo et ndeko Eliezer et Daniel Safou baza ba jeune frère na ye baza pe bateau balandi idéologie ya ye ça dit il faut pas voiler la face quoi baza bateau balandi idéologie ya Zakari baba so Zakari ba so marqué histoire na presse mboka ta bato misu ba ignora ngo le quoi bato misu ba kotaka pe ba chuma bato misu ba mona ke et Zakari ça les logoté na presse mboka mais na kata mitema na bango ba ebiki baba ba so ya Zakari et ça là qui appelle il y a président il y a assemblée provinciale il y a Kinshasa et pasteur Godin Poyi excellence Godin Poyi o ya benga ki bango bengi Zakari baba so oza kulutu oza ya baleki na yo ba kerel wana et tout ba insulte et tout tant mususu et sungi pe bato mususu te ndevi atala bi bon nazape yaya nazape baba basue nazape c'est qu'il y a faute ya ngona mikiti te ils a cause la faute ou pas te mais dis moins balobi attaque ya na nzemo fala yemba mikiti sanga na kita moi si soumise na to saka ba mais ba problème ezaka obenga comprendre ndimi faute li comme na salité mais na 5 ans pardon même si naza coupable était voilà on aura besoin de sur Bakutanaki, na Eliezer, Bakutana Daniel Safou, et pas ya pasteur Godin Poyo, azabongo président ya assemblée provinciale, a présenté des esquisses et pas balé kinaye, ndenge tam susu, ils mais côté mususu tant jamais ça arrive sur Robimaka Bona TV, abandika rofinga les ans finga Daniel Safou et le romoro tam su bango banda pour y répliquer. Ce que tant baba bandaka mutaroye bangote. Mais ce quand on y a répliquer maman Zakari lobi, Zakari fingi Zakari. Yango voilà, na évité que na condamné et ben les collègues tout là connaît dernier CFT mais dis moi comme Yemoko vie a présenté esquisse bango peut pas présenter esquisse VIP il y a pas dire monsieur et ça là qui est monsieur c'est tumbo la pe vie pour vie à loba ou à roloba et voilà aussi li saka wana via zuivol na pourquoi à bâti Bruxelles et voilà tout monde bino moko nde ba to loba ke no et sopier to kitisi et silisi Zakari ko silisi metant ba bino tant nzamba kitisi faut bi kitisa po nzamba sani atombola kitisi batombolier autokuta na président de la République la Belgique ça dit azu audience moko officielle o ezaka ya mbikate ça dit azu audience moko officielle oyo pena ba bengisiye et pas chef de l'état ba solo li ba beti mboka ne parce que chef de l'état bité et kende bongo te chef d'état mo bité le mola et kende bongo te fo moi bilili po yo yebi basali bili bomona ki ba vidéo pe bomona ngo wana yebi ki mayele Sadik Montréal ako balancer yango bomona ndenge Zakari baba so beti kati na chef de l'état et puis voilà ndenge bo azwa ki avion pe ake Dubai na minute to sola azana Dubai pona mambo zo sala mabongo les 21 awa makambo eza kuna na Dubai et des chefs de l'état pas aux régions de Bango kuna po et voilà c'est un peu ça ils en tout cas côté wana vraiment solo la ki na félicitations Zakari baba so mi kitisa nzamba tombola donc yango na nzamba tomboli pe en tout cas kende liboso eza exemple à suivre vraiment félicitations voilà to continuer na biso la ba sujet na biso makambo eza ko yina na internet babi fali pupa aboya rabatu azokitisa bato be côté moko boya ondima ba vie na e donc c'est que ba ondima ka ba vie bato muso ndo boya boya ne bango ka ba petit aboya nani aboya neti nani ba petit aboya ka bango excusez-moi po eza yondo mto tuna ba question ça dit akitisi neti nani atombol neti nani donc akitisi ba ndeko na ye ba o bazana bango lelo andimi ba vie na e
andimi bavie na ye bwenge andimi donc andimi bavie na ye mais sikoyo côté mususu alobi bakala na bango basika bakala na nga basika na bango pardon siko nyonso wana donc ekopesa batu vertige ndenge bango bazalaka ke bango bakomi kokanga bafoto na batu nga biloko wana sala yango exute donc epesi batu musumbutu donc baokoka ngo te donc mekana kolimbola na côté wana. Ouais, merci beaucoup. En fait to meka tout ça analyste tout ça ba journaliste et bato ba olanda biso ba abonné tout et atumba automatique officiel ba opi baso kota sika ba opi ba s'abonner na obenga pe ba ebele ba s'abonner et parce que ba tcha pour na chaîne na bino na ebike ba wario bozé papier à travers le monde Marlène la congolaise hein, petite sœur propre hein, petite sœur de cœur na kata 001 Judith Mwipata Motema Serge Mbo ba Vianel Mbumbe Elegantissimo ba to tout ba chine Yong Lutondo ba présent le Mutaga toujours ba obenda mato le ba kelingo na Motema Patrick Amis na Montréal wana en fait blolo msu fallait lobby que non fallait azoboye ba misusu azokumisa ba vie lelo bato baloba que non yolanda biso wenge oui fallait pour palobango ça dit wenge ne mte pesa yegu ya sa musique ça dit wenge 4x4 bon chic bon genre auto eba ba administrateur contre to Jibem Piana Weranson fondé Masela le Makaba vous comprenez c'est ça ba vie oyo ba pesa yegu ya ko la musique maga beta na wengete abeta na latino fala lobi mabete nyoso ka fala loba yanga loba ki après awa papa le mupasula ba missionnaire te robotama yango pe kanenga loba ka pe salamaka ba fisto coloquer était ba roba ko contredire ngate ba Kelly Charlton ka Charlton ba ko compliquer ngate ba sous kauka parasusu kanenga loba pe yango ba émission yango zobotama nazana nga porte parole ya falite ni attaché de presse à Fali Poupa je suis journaliste parce que batu musu ba ka muta muto muta songolo muta pakala non c'est comme moment oya place oya lo baki ba kala na nga basika na bango yo mona ya onde Baka kitisa bandeko na été bakala na ye basika ya bamsu oui faut qu'on se le dise fala bandi carrière na 2000 album na ye droit chemin bima na 2006 aujourd'hui déjà surtout calculer bien déjà il fallait pouvoir nager là-bas na quinzaine d'années à carrière au lelo des azo nager lelo fallait pourtant bandeko luka ko ça va featuring na batu featuring esalama déjà fallait pour patem ta bandi en temps mususu bato ba keno yete mta banda ba papa tabule ba yemba na ba kingani na ba luambo et ça ni déjà ba featuring ba papa ba yemba na ba kofi et ba kingani ba sala boy fallait pour patem ta bandi featuring ezala déjà mais quand même aya moderniser yango apesa ngo que notre mot sape mo échange culturel na ba artiste musicien il y a ba mboka neti mususu vous comprenez un peu c'est pour vous dire quoi fallait pour pas tant que ba kala ya ye et ça ba présent ça dit ba passer lointaine il a fallu pour présent ba présent ya batu mususu et OK na ba passer lointaine kasi ke ba passer lointaine il y a 10 ans passé présent ya ba nani to na posa ya ngote yo to ça dit ba passer lointaine il a fallu pour pas et ça ba présent batu mususu lelo faut qu'on se le dise parce que fallait pour pas lelo ayina mamba featuring batu ba taoyu akele ba fulaye ça va pas foulailler alors que le kabatu ba ça va kola ba foulailler azo kangisa ba photo la ba Lionel Messi o kangisa photo ba na tala o refaire UPA et bona boy mais lelo kaka mahambo yo fali pour banda ko sala lelo ba to moni ba si c'est belé bon ça va feature so ko sala album na yo o kozanga ko sala feature tam so na artiste moi libanda te yebsanga na génération ba Fali ba Bill Clinton ba Ferregola ba Héritier Watana ba Fabrigas ba na tout comme ça yebsanga na génération on a tout nane ça sala album que non ayembika ye na ye bandeliti suka na ba mission na ye sans que à ça la collaboration morona na mutumo quelconque personne c'est pour vous dire que non na yitangela ni sinani OK non à bimisa album na ye à ça le featuring na mutumo côté ya libanda ye ça na sinani vous comprenez bon to rotanga ba kobote na c'est ça yango c'est pour vous dire que non c'est pour vous dire que non yango la ba kala na ngai et ça va sika ba tumusu tango ba boyaki ko kangisa ba photo mona mutu musa ki akutena eto akangisi photo wana poster mais ba ndeko bufinga fali que non ta o yuma o ta o toro ta o asi ta o vous comprenez c'est pour vous dire que ayebaki o ya bandeko ayebaki o sala lelo pe asala ngo penzela tango susu mutu musa yo sala ngo après 10 ans mais o yebate que non na finale rango fali poupa mais lelo ngana o sala ngo so ça tenir compte que no to landi mo na mai voilà merci beaucoup tozo continuer quand tozaka na place ya Fali wana to moni batu bazolo ba trop babi ba musique batu ba donc Fali Poupa a komi ko nier musique
oyo donc musique ya lingala bakoma benga ngo local quoi musique oyo ezobeta ya français yango nde international sikoyo yo koloba nini na place wana mpo kala tobandokoka musique ya lingala ti lelo ebetaka bavie na biso ya kala ebetaka ti lelo so ntango baozongisa yango bapolo wana banzembo oyo ya kala na to baozongisa yango mais bato babinaka esalaka bato bien mais lelo bakoma benga ngo local mpo eza lingala mais nini oya français yango nde ekomi donc na impact makasi lobana en place wa ouais en fait lelo omoni musique ezo changer du jour au jour parce que to kala tozaka na bachombo te on comprend kala toyebaka batelefone te mais toyeba okoma na batelefone to salaki batelefone na batouche et après lelo ekomi Android ekomi ozosola na moto ozomona ye sika azali ekozo bengi moto na appelle vidéo ebikeno na localiser ta mosusu Mohamed Moleka na bengi Mohamed Moleka le seigneur de la ville Motema Charity Moleka na bengi Didi Yamba patron ya agence Easy Solution eza wana pona bino et agence ezo ko kitati na ba parler no ke bo telema na ba coin na bengi na appel vidéo ke non na pas bill on a pas bill ça va ya ma vidéo na ba ko za pas bill ça dit ça la raté mais le sali c'est pour vous dire que non makamozo évoluer le pas petit innocent ba excusez pour notre terme ko benga petit mais c'est un artiste innocent coup de chapeau et ba innocent le ba na ba fo na bango senti que non musique na bango bana bazo sepela on a que bato bazo denda et tout bana bazo sepela bo mikolo bazo sepete ka bana yo poninga bana te ka c'est ça musique ya merde bana so tani ba fête mimi ya ba anniversaire bana on a que bana ba bina ngo troquer biso ba mikolo d'ailleurs côté mikolo en tout cas les karaté ba et yo kama na matoi et yo kami na ngo yo po sepela loupé na kiti pour refana pour bouger mais ça mingi biso tel pela so ba tiepe na bana on pela bana pela ba sauter voilà c'est un peu ça c'est pour vous dire que non ba yepe na musique on zo sepela sapé c'est pas tout et tout mais ça pena rare mon que non aucun bar mo obetela musique à innocent papa ba jeune ba tombola te et ça gata mso ba fête bana et tout voilà et nous va te que no a minimiser une identité et ça logique c'est ça logique ouais voilà c'est pour vous dire quoi lelo sikoyo ba musique est changé il en fallait pour payer abanda déjà featuring tongo na premier album na Tokos plutôt qui droit chemin aimba de la ba mekobe asala déjà ba chance culturelle et tout donc on a faut koluka ko capter ndenge monde zo kende tellement il y a ça businessman asa muto sa musique à comprendre les réalités de musique on est ça ah oui rumba c'est bien bon au sati rumba et sous la communauté congolaise kaka esika tout ba congolais bazali na ba pays tout bazai au baza bon papier à travers le monde bon ka artiste ya Congo na biso to ka rumba et tout comprendre le lope rumba comme patrimoine et côté na kata UNESCO et c'est le mot ya bien mais dis-moi qu'il le lope ça les bien faut la pena ndenge lelo soki fali pour bando yemba chéri fini kanga liputa mama d'être na basane ya nego prester na ba kanwana au mona que non moi ba tout cas mususu ba oyoka o sati mususu mona ka ke yemo kam tazo yemba kaka et tout mais soka lobi abeta amo soka tikibo ozo comprendre moi que ba tout ba ça pas ça que na les français tam suko yemba na français lelo pe ba tout mususu ba mo yemba pe na français on peut faire rigoler entre autres ça les rumba trap le ça dit que ba mi pas yemba pe na français po ba moni ke yango ndeza nzela ce temps fallait ça que ba benga keta UPA vous comprenez on a parlé des fallait on a traité fait des UPA mais aujourd'hui ba reconnaître ba atteindre nzela au monde na ya transa c'est pour vous dire que non musique à rumba c'est bien bon et ça bien ça patrimoine no lelo pena irobunga te ata ce qu'il fallait au monde ba amour no sati et ça qui rumba moi muto okende ba migrant de rêve ok tu ba 8e merveille tu sais que il y a de la rumba là dedans vous comprenez peu mais est-ce que ça se moderniser na niveau moko boye un peu international au mututu ata français ata kingani boye enfin d'abord yokango vous comprenez voilà c'est un peu ça donc ils ont modernisé pour na yo ndengo lobi mais to mona ka papa chéri ah banze mona beta ka biso album kala mais banze mona ka bo benga local wana mais tala ndenga beta ka ba conseiller mais que on beta ba conseiller na Congo na Congo mais azo voyage rappel m'appelle bana kasi na Afrique kasi do biso na ba Afrique na ni ba yo ka ba obe musique kala ayo ki na ka da nostalgie papa chéri ayembi omba ayembi chouila ayembi gimbwala et tout bato pe ba linga rapé ba africain et tout voilà on a essayé de le colon ba poto ba comme ça ba bengete po azana banze ba local non kolobate ko bengate c'est trop dire c'est-à-dire baza bato yo o baza ba icône ya musique na biso pe o pe ba marquer iso ba sema ma danger jibe bien ba papa chéri ba Koffi Olomide ba papa Mbappé Sonam ba Kin Kester Meneya et tout ba Pepe Kale ba sala ma danger na musique o mais ce que non na ki danger ba sala na musique o ba l'équipe ba yé ba ça pe ma pe ya danger au coup ça ce que moi plus que pe sous bango mukie o pe ça moderniser par rapport à bango ne ba salaki
Vous comprenez? Les lots, ça là, l'album monté, l'album urbain, et bandeliti souka, le satigeno français, na français, ti souka, ça l'album urbain, et ça la penzati. Vous comprenez? Les lots, fallait pour bailler quand même, ça là, et bandé comme soupe, Bazolanda, c'est pas mal. Tant que vous Landa, vous avez concert au bac, non? Sauf que ça peut bouer, quand même, moi, en maille, on a payé. Ataki moi ligne moko boye le peut to Hollande et ça na ndenga fauteuil bato sur on ndenga to au fali pour pas traiter na ndenga to ba traiter ngana avocat ya fali pour pas ni son attaché de presse ni son porte-parole mais dis-moi on fait l'analyse pour na éclaircir le problème mais bato bazo lobake banzembo en français ezo umela tezo inspiré avant tezo inspiré avant ezo ko inspiré avant donc mutako yoka comme na tamo boye baye te mais banzembo akala wana ata bato ozongisa on senti que bato mais banzembo en français bato ezo inspiré avant nzembo asala futur na Robert Kelly Nija ça dit so yoka ngo lelo yoka ngo obina okinte basane tina lishan kobosana te ça dit so ofandi oyoka ngo na pas rekobeta na boîte rekobeta okosepela obina ino bateke si aussi la par rapport à quoi tara ba chance là on il y a des ça 10 ans passé na ba wa sali la tokos 1 et au monde ça dit ezali so ba tiango rebeta mutu to oyoka ngo isepela mutu na mato ezate keno si la par rapport à quoi parce que oyoki pe liputa oyoka ngo isepela liputa OK po oyoki pe gimbwala ya kofi ya jibe pe oyoki pe bani oyoka ngo ezate keno aussi la par rapport à quoi ça dit les autres cause des gold et combien toujours ka banzembo e bimiawa ba et tout voilà même babi ki lelo pena eye mabe banzembo zo mba masu banzembo bente batu bako mona tango ki azo mata mon ki amati makasa o ki pete ako beta banzembo terra ba masolo mo ka bete par rapport à kalande bazala ka bi pena nzembo mutu ekoti na matoyi a sentir pena lelo mo ka bien mais comment ka lelo banzembo mo ka terra bon moi terre bon on a évité ce qui na no sanzembo terre à terre allais-je dire ça dit mutu pena ngo fan d'artiste na zu pena nzembo na composer pena loko na obeta ngo po et c'est pour ça bateau éthicala ça dit on papa chercher le belali comme œuvre ça dit faut ça là et loko éthicala ils a la œuvre comprendre attends les autres lobby te sima lobby ils ont pas ezoyo comme na mato ya bateau et tout pour mutu pena fan de boulot ça elo mo beka terre à terre bon na éviter à lobata musique monsieur comment peut ça le cas na cadre ga moi wana moi mpungu na yo moi nzela mo bokei aller peso ka moi pour aller pour ekei non ça que non faut tant artiste à côté pena obi non na osala album to na osala single ça dit fois kanisa ka keno na osala ngoteka pona lelo atala teka pona lelo so fa tala lobby ezande nini voilà merci beaucoup petit Zach l'école tige donc muta makambu donc muta manga danger otoko tasko na sujet mususu to moni a bombe uti robeta na internet Fabrigaz ba audio bimi azo tonga nekone o ba ute sika moko héritier watanabe atongiye alobi mama kamobo o esepelisi batute ke ba musicien ba danseuse daye bazé le côté ba yebani te baza bien te mais ba kepoto bazongi mais o ya yeto bité so baza danger ou comment to comprendre peut-être ti a comme na ba niveau wana et loko ni esala ki pour asala biloko wana to comprendre peut que na kati ya maison mère donc aza sous la batute ba ligete pour na ba comportement na wana. Ouais, ça dit na hauteur au la peu mise au point mo awa et na mesala mise au point bato ba comprendre qui il y a certains qui vont comprendre pena positivement ba noter non Zachary Mwamba solo di bien au solo di pena bien au classé pena et ma munenge fo izala moni jeune frère nanga Fabrice aza moni qui hypocrisie na la qui si vraiment na miso batutu moni soki mutu a se sentir que non naza susute na sieto nazala kito naza susute na seno esenga nazala ça dit faut abanda skoko luka abeta po achuka oyo akreche koto azongisa koto afinga oyo asala bwepo et ça n'est remonté mais tellement batu si ba comprendre déjà yé OK ça faiblesse déjà okende ya kosila na ko disparaître OK na moment o monike tant mususu okenda ki vite en désordre o monike no sika o na moto lokolo ko mosimba te na sala nini et ça te que faut ya o bando chrétien autour hier na boy alors le bano na gentillesse c'est à ce qui soit pendant attendu tous les 32 minutes bani mais on a simana yo acholi atongi et tout et ça passe pour na mon jeune frère na Fabrigas et ya romona comment qu'il fallait pour rester il y a muto déjà to yebi afinga même fali na banzembo afinga mais après na yo abimisa ye a respecter ta banga été ça dit c'est vous dire que après un moment donné yemo itala ka tinga mona kena ipena mabe tika na sani na senga pardon oyo senga déjà fallu pardon
mais azaka na ba et déjà pardon déjà parce que abande ko luka ba Kelly Charleston ke luka ba Parazuzu ba Fergani la merveille ake luka ba Edi Badiata Kulumadia ake luka ba Sule Kauka Parazuzu na cadre ça dit pour luka ba senga pardon ba ni il fallait habiter temo finga na TV faut na TV wana ko senga pardon ata kendaka na émission ya confrère na nga Paul Mpasula que je sais là passant mon ami yoyebi na cadre Bundes minute aux alats na canal 5 et tout et voilà donc nenga fingi héritier Watanabe na audio de façon ngara na audio ça dit façon ngara asenga pardon kaka na audio wana héritier Wata na tante calculer héritier to boulé héritier Wata na tanku to na te goga toto ya tembe El Diablo na tant souta calculer ye azo souta à répondre de Fabrigas héritier yemba dana ba ferré yemba na ba bindombe asa beta na ba bile et tout ça dit moi na suka ya maison mais c'était Watanabe héritier après bango ba yego ya ba kuta Wata zaka goga yene muta ça dit aina mot d'ordre pe na kata onge musique maison mais au bango tout balaki na c'est à ordre wana vous comprenez ça dit le lobby maki avant il y a aucun ça la disque avant héritier c'est pas dit que non ko bimako to kende liboso eza ko komati OK mutu mso bimaki na liboso tamso yenu na simo komi kuta fa mutu abimaki liboso na yo voilà preuve année yango ça le preuve année yango héritier Watanabe premier album na ye retirada deuxième mi ange mi démon c'est bon d'accord et côté partout et tout voilà akeya memi ba mission na poto ba ke Madrid ba beti ba ye Istanbul wana na mone pas ba Yannick Lunziti c'est imbattable isika bazali et pas ba Winnie Kembo na Istanbul wana aye wana ba nommé pe ambassadeur de tourisme ça dit dinabo ba okende sous Dubaï pour na mambo za le 21 à Dubaï vous comprenez c'est pour vous dire que héritier na temps calculé ye penzate par en temps répondre était c'est juste que non ils ont ça là que non aussi l'année au mona nimba la moko et donc là c'est que non aussi la pena et amoni na falite et simbisu da wiga ba telemenga déjà kotoyo tikana tout à kotoyo a été monsieur ko sala ngako yaza na makambu et puis anga bon bomier oyebi ke tango ba héritier Watanabe ba yamba ki na émission tango nani Fabrigas akenda ipotoni ba mission ba kimaki mais na peut-être so yoka ki message ya héritier Watanabe donc ebisa ki apesa ki ba courage Fabrigas yaza muta liboso te ba mission ba kimaye donc a continuer kaka bongo ko simba na on apesa ki ba courage moko boye donc eloko azongiseli ezali kamba ko kama donc eza pasi makasi yango ta pena ke mutu mo boye mo na mutu na mezo kanda zakane mutu note alia ka osese so yoki pe lisusu likambo indi Simon likambo zo kamwisa ko eba te so ba kanda wana Fabrigas alobi biloko wana poto yoki ke batu balobi ke dans 16 oya Fabrigas nani Yamado merveille Yamado azana zémérité Watanabe likambo ya tanga moko beta na yoka inzoto malili expliquer nanu bato ba otala biso ba téléspectateur ba comprendre est-ce que eza makambo lokuta to makambo solo bon en fait naza naza pena information sur yango te na ko lobelo te na yebite na yo muto tuninga pe question yo soki merveille Yamado azana zema Wata et tout na yebite na yo kite yo muto on va prendre un lelo na bato to bolanda tamsu misupe baba o eza solo eza boye vous na yebite pona nga na yebite na koloba nini wala dessus mais ce que ça bongo aza mwasi ce que ça ta gonde ya Wata mabeza hapi c'est à comprendre kuna masolo bima bien te pa Wata te malomba kana bien ya Wata le beau répète le beau répète le beau répète ma c'est bon voilà merci beaucoup merci vraiment merci moko Zakle to continuer to avec to kena biso na kochite mais to tikali kaka na lisolo moko suka ya vaseline vaseline de makambuli kamba vaseline oyo komona pasteur Michael Mbai donc ya liboso to lobano est-ce que crise oya salaki eza crise ya solo to eza clip bato ezo déranger bato te eza crise te eza clip ko expliquer ce que eza crise pena kweya ki pena ba ye bazo na mbile sandenga solo to eza clip na ye ya salaki bon côté mususu clip côté mususu ezalaki tanga yoki makambo wana to soki mamba sex step na ye to ebimi nde sali que non déranger a sali crise et soki ya solo to lokuta bon na ebité so eza crise ya solo et tel ayo répondre na yo yoga na ba réseaux sociaux kaka présenter moi ba ski ça c'est yemo c'est suspendre na ko prêcher na ko sela nzambe et tout c'est suspendre non nenge ba Michel Bakenda tango mutakala yebimaka
ndenge pe mo pas c'est suspendaka et au militaire me kozonga na ye eno ba pentacle tamso ya bana mai banzela pe musu ba koti ya basima mabe tamso esenga pe foi sala boye foi zongisa boye après voilà après ozosu nguya makasi selon ndenge bazokosa bona bakota ba logique quoi ndenge tang musu ba kokosa bango ba fali pour ba sala ba succès mais ba sala ba pasteur to lembi comment la mitaka la pasteur yo katata bawera son wana ba jibe mpia na tamu et puis maté oyo ka suki sex step jibe to vidéo moko ya wera to vidéo moko ya kofi to vidéo moko soki ya fali to ya faire et tout yokati c'est pour vous dire quoi ya blo moko za ba toi comprendre ngana comprendre sur le plan spirituel za blo moko za ba blo ngwa masima mabe pona normalité la logique ya muto za poza muto zo sala nkolo oza muto zo mema ba mpate ya nkolo et pas ya nkolo ça doza muto yo moko en soi tant zo sala amour na moi sineti ngato ko sala amour na yo bani ko semi filmer lo ba ke biso mo to le to milingi to selo to yebi na biso beta nango po parce que to video bon la téléphone tam so yebi na to kota ki makamo boye ba biso na balenda fo beta boye bo sala boye et après pesa bino makambo ba bazala pe ka ba mi balete ba image to mona ba mutu azana sima na bango au filmer moi c'est fou vous dire que non eza ma plein bon eza ba sala nzambe lelo na bato musu ba lemba même ko kina ba église ba réveil wana et komika akeno ba passer ba mo bima bana ba sabata mabala et ko ba passer bazo bima na ba sera ba église ba passer vraiment habiter finalement c'est pour vous dire que non attend suka nzamba lobaki makambo mabe ko bima yango tango papa eskaka lobaka ke lo mususu ata lelo ba roboya ndeto ba eskaka simoki mbango kianga ni nzambe bato so ba taba idolâtre on a accepté l'idolâtrie, on a accepté ça, na bateau balobara bongo, mais quant à nous, état que bateau to comprendre les réalités makambo au vivre, yango mon faut ba makambo to landi ya mindele, yango mon zo bimisa biso ka balibanda. C'est ça. Ezo bete biso ka libanda, ezo bete biso libanda. So bato ba comprendre te ba socialité, ya ko zonga vraiment na vrai nzambe, ya que notre zonga pe na vrai nzambe to mettre pe na des pierres sur terre, na nzambe pe na ya biso, et ko sala tam su bloro mususu yo. Vraiment. Merci beaucoup. Obayoki bayoki donc kanga oyoki dernière parole à Souka donc faut landango pour esala bien makasi. On est presque à la fin de notre émission donc émission na biso ndenge leki na bi ke sali bino bien makasi to ba commentaire na bino ba critique na bino esala biso bien to rozela bino pe chez Balenda TV ngamoko la zawala la patron de Balenda TV et ko sala bien makasi. Dernière parole na émission na biso ndenge lekeli. Merci beaucoup et dans le cadre moi de la femme et ndenge to lugito sala pe blog mso ça la pété c'est-à-dire au monde peut soit TV ko ya na internet c'est-à-dire lelo bo prêter comme forte na tumba TV officiel on a aussi un rabat pour s'abonner massivement critique nini ba numéro zawana ceux qui attendent sous critique au monde qui était koto sola qui bien te noko fo bongisa na za na poster ya bongo na poster te que no bato ba lo parfait faut pas critiquer zalaka il faut pas muto lobité oh ça qui bien te au peu mais ya ko finga te tango kanisi fandika po finga ta muto yo tala muto après salioni esungi ote c'est mieux que benda na pona coin noko ya neno soleil koto fo noko ya neni c'est comme ça on fait mais ça te ya ko finga ya ko batu et puis yango moni et ko poussa biso musika te vraiment bo ça la confiance na tumba TV officiel tango otala ça dit s'abonner directement et liker commenter au ça la peine le mot bien merci na bato tout bazo soutenir des pros de loin et Fatumbaka Lombo na Anvers et Lombo Mokonza Autriche le Cantre Esprit Yama Nathalie na moni bongo magiste ma vidila la maman de RGL grâce Djunga de Paris les vrais tous des Akarim Wambabuza éparpillés à travers le monde ba Dario Kipanga garçon Schengen ba Freddy Walelo Morata ba Jolie Malanda Black Panther Charabondo na moni bongo excellence Chris Soro ba Kumba Bofaya sommes 35 mois on a parlé sauf de servir les autres ba Diki Kalonji ba Olivier Kabangu Ligue des Jeunes vous avez tellement vraiment belé ba songo be kopé ba Ser Ndaya vous avez vraiment belé bo soutenir Mohamed Moleka le sénateur de la ville et là où repose le cœur de Charité Moleka Didi Yamba patron Easy Solution et bah tout bien vous avez pénétré belé mon sponsor officiel papa Charles Blaise Mafout le Vando de Rennes président de la société ici de Bretagne Pierre Fatih Betomo Kwatombolo Pierre Petit Denguez Balenda yo Francisca Balenda na ebike yo ko karabongote o rabwe tinda kombo na e ça la bien vraiment merci beaucoup na équipe aux tenir en compagnie vraiment et Fiston Boko caméraman de guerre waza toujours dans ma caméra to liara da to liara ligne nous soutenir avant to kata to souhaiter na nous joyeux anniversaire va Roger le combattant pour que botama na max après les lois Roger le combattant de Fachi voilà pire papa chéri pire Fachi il y a la bouche autorisée à Fachi béton
Il y a Roger le combattant, vraiment joyeux anniversaire Kouloutou. Il y a Bika le Toro Solat. Ngano to Kendara Likola, mon papa. Petit n'a tout ça là, donc il dit là, sois brutalement béni, donc donc merci beaucoup, merci vraiment à tous nos abonnés, merci à Toutou Balandi Biso, merci à mon vieux Harry Com, donc Moutou Arope savait ma campa Balenda TV, donc Toza Awa, en tout cas merci vraiment pour s'abonner massivement, brutalement, Moussala et Kendeli Bosso, sans bino biso moyete, donc sans biso pepino bokozwa, actualité moussouté, ça la vitesse c'est agenda en tout cas, bon ça la wana et ça la bien ma casse tout le monde. À la prochaine. Bisous, bye. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa dans le prince.